vice-président Zaranani. Ba vice-président Bazami Sato. Nani? Ngalufar. Tozana Mbalo Sombo. Na? Tozana poudre de chasse. Voilà ba vice-président. Mbalo Sombo Zarana NTPC. Mais bango, à moins que à ça la démission. Ayaka rappelé ba réunion tout ça. Mais tu peux ça ba invitation na batu nyonso ba yaka. Mais Mikolo Pazoya tozoya te. Mikolo tozaki na ba activité, tozaki na activité, to sala wa don oyo ayaki te oyo. Dimanche oyo to le ka oyo. To sali ba don pona batu Goma. Sur la NTPC et puis bokende pas maman Denise Nyakero pa Freddy Mbalo Somonira za agité hein. Na wapi? Pas maman Denise. Kosani. Bokende kuna pona mamba ba carte tout ça na bozaki na ba photo oui. Attention. Aouta ko benga ça fait 3 semaines moi si na ye santé comment qui makasi tout ça azotu na sikoyo lokola azana carte ya membre. Azana carte ya mutualité tout ça. Donc maman micro eko ça kabina. Maman Chako pas kene kuna pona maman Chako kene na. Mais azana membre mutualité azana carte traitement ofele. OK. Mais ce moment c'est dernier mazaki sérieusement malade. Alobi nanga ko siko photo kene tongo est-ce que les kanambala moko bitu na ibisi bango soki bo communauté bo benga tel mutu. On ne doit pas raconter des bêtises. Voilà. Merci Nabatutu Baza branché Bolanda Kinoiserie Show. Boza de partout, vous nous suivez de partout, Boza partout. Nous commençons cette émission avec tristesse, avec beaucoup de soucis, avec donc Mawa. Oyo et tout comme la biso donc Moko ya artiste comédienne ou à sala pe succès à sala combo à sala bâton et belé auprès à feu maréchal sans souci yépé à autour biso. Donc je commence cette émission avec beaucoup de tristesse, ça fait tellement mal et ça n'est vraiment pas si n'a pas tout mingi besoin qui occasion et au côté à réseaux sociaux durant toute la semaine na ba télévision tout ça je vous informe. Je vous apprends que maman Jackie Chako ne plus. Maman Jackie Chako, l'artiste comédienne qui était trop souvent auprès de Maréchal, fait Maréchal sans souci. Donc maman Chako ali sous-souté, donc Nabatutu. Oyo baeba quitté information yangwana. Donc tout au long de l'émission, na robeta plus l'isolo ya maman Chako. Non l'axabino ba image, non l'axabino mama Kambasala, plus ba théâtre, ba sketch et non l'axabino jour à Koufaki ndenge artiste comédien bazala ki wana et puis famille na e ezala ki wana lisolo plus to robeta lelo na émission et rozala nde yango wana. Donc voilà maman Chako nous a laissé depuis mercredi 16 juin 2021 à 10h à l'hôpital HJ de l'Umete. Donc voilà maman Chako et wana nde à Tikaki Biso. Donc voilà c'est ça, donc ça c'est avec tristesse, c'est avec Mawa vraiment mingi na artiste comédien. Voilà. Merci beaucoup à l'équipe technique de la PS Télévision. Merci beaucoup. Nabatutu Baza branché, Bolanda Kinoiserie Show. Merci beaucoup. Entre-temps, Issa, si nous sommes prêts, nous pouvons prendre un élément de Maman Chako avec l'artiste sans souci. Isabelle élément Morakala. Isabelle élément Morakala, noir et blanc. Isabelle élément Morakala, Torobandana, pour n'appeler Sabino déjà idée. N'appeler Sabino déjà idée, tout mais kota na ben. Et puis non la Sabino sko ba image à Sika. Donc on les a fait Maréchal sans souci pour bazaki trop souvent baron mi balé, trop souvent bazaki pena baron mi balé donc torobanda na yango et tant ou torozonga torobeta moi les solo dans la Sabino sko ba imaginer moi ba théâtre sala ba gag ba biloko moi parcours na pendant un moment pendant temps wazalaki na mokiliti atika biso. Donc voilà. Issa, si tu peux nous balancer l'élément et puis nous allons revenir après pour continuer l'émission Kinoiserie Show. À vous, Issa. Bonjour, maman. Nga follow le moment sans souci. Ah. Ça c'est que le makamo pour nga été. Ah, et maman Chako, aïe bi c'est ingat maman. Comment on a dit que on va faire la wana? Il a c'est poussani. Aïe c'est qui yo? Aïe c'est ingat. Nandima qui te ça soko ya moi c'est qui toko boina. En tout cas ça c'est Bogota. Maman elle a si de bala ya malamu ko. Moi c'est qui toko boina. Nandima qui to ibe au monde Nathalie yo.
nakasa ito mbana na nga moko boye to ndenge ni mama bi na banga imwe ndambo na banga kiko ngabi tata sala ka danser osu banyanyo boye bon maman tana benga ye azali ma papa ninga pasa mlingi tani pasa mo ya mo mpema ni papa moko na ye papa papa bazeluka yo Qu'est-ce qu'il y a? Maman choco ye Zérif, suite. azo ye avec je rasiko maman vous tu on a pas kiti ngalo osipile minga mwana na nyoko mindo moninga ya sasa zoe bisanga indi ko zomo la passe na ba musala na en tout cas ko na ye makamisi oh chérie yo meli bon comme les personnes tala na lubanga na so to come le quoi de la bisombare o ti sara pembenya so to come 3 o pusani kozanga mwasi na ndako kolia passe ndani kaka yo tumbana voilà mais où me dit na umelite chérie pour transport pas si moyen te de kam ya transport wana seri na ngala ba camarade no ukutana camarade no mawote nakuta ye na mami sho mabokoi ayebisinga yo ya boye wana ayebisinga mi akuti ça suma muzo ça des malamu vraiment bon na miso on m'a transima ya bis ba bouton nyoso kolele ni mwezo mwana ba tranga non il est buiko mon gars il a été entraînement na za couper na toki ngam kuna toki parce que bon business ba to atayomo na tarba to apinga ngam na uzunga simate na kamate kana mais je parle de la bis mususu que muda oh fona na presse wala kansa yo ya panga sia na tari mutoza tena sima ya bisi gari kutoke sia kwa ya ba ule yo etari yote sia ule tutokende nzoka ne babuto isifungwa makilango semizi nyote fungwa mie sengre matiri bumuza saka oyebi semeki ndote yo ndenge ayako yebisanga bimba yaya ye namoni semeki kuna tana na nsima bisi kaka nazala ngamo assemble ville na nsima bisi nakai kabo soki tokomi na re natali moto aza te nakidi okomprendre donc mokolo wana soki kaka bukilo amona yenga ba alinga ndima libala te alingaka ndima na ye pe te bon poro papa tv mama namoni ye tiens chérie tv poro moi c'est kitoko ouais chérie sinon il est beau très beau très beau comme la beauté c'est ça la beauté ya kitoko tala azwanga moko panga ndio nazala kizeni tika tiens wana kana kaleka kuwa Makambo lo bamingi za te poro papa mama lukula yi bon o kana classe na midi na ok na tu après bon o yana biloko nona pourquoi. Merci beaucoup de retours sur Image SCPL ici Batou tellement belé et beaucoup de réactions bazo koma bato bazo sala ba message bazo sala signe que Image kitoko boye donc Image akala wana belle époque. Quand je vois le feu maréchal sans souci, je pense directement na le Yaza envie makoma na poto le vieux Mangobo donc bazara ba Mangobo ba vieux lokuli nda kufa ba vieux lokuli ba Kimbantseke Lekizengi image oyo tina suka bo mona pena Kimbantseke Lekizengi
après que commence que papa alobe qui mbantseke le kizengi bon bazalaka na ba mama Chako donc bazaka tellement belé bangonyo et puis bando sala musala tellement bien bando sala musala tellement bien ba mingi batika biso mais mingi tozana bango donc voilà mama Chako nous a laissé mais nous continuons pardon à vivre parce que mutuo ya kufi biso Kinoiserie Show toi ne loko mingi ya kopesa pona yete eloko toro opesa ye ezaka auto sala au bonheur oyo parce que asala pe musala mo kitoko pendant un moment donc biso toro sala kaka oyo tozana ngo donc bapesa kaka oyo ozana ngo donc on donne qu'est-ce qu'on a. Merci beaucoup à l'équipe technique, merci beaucoup à Issa Makanzou, le mannequin de la presse, le cerveau moteur. Merci à Christian Énergie Lelo, merci beaucoup à toi chef. Merci beaucoup à Rondi Sekoko, merci Paul Bongongo le manager, merci à Belanov Ntabi Papa Confort, merci beaucoup à Elohim Ntunga légende, merci beaucoup na Batutu Baza Baosala que tout le monde en a lelo. Donc siko nazo fanda na ngina fanda tobeta li solo mingi lelo to akala mingi na mama Chako tobeta mama Chako mais juste après aussi cette émission de Hollanda to yamba mutu moko ya ANTPC za association il y a artiste comédien donc à NTPC to yamba moko il y a représentant to président il y a NTPC pour tout meko beta mama solo bo meko yeba place mama Chako bazolela ye boye ba place matanga déjà corps ils ont 5 conteneurs ils ont na HJ mais HJ ezalaka na morgue te akufi na HJ morgue ezalaka te nde bazwa ki corps ba déplacer ngo eza siko na 5 conteneurs mais pour le reste il y a ba programme consort famille na artiste comédien faut pas fanda je crois lelo pour ba mekasiko koyeba qu'est-ce que ba kokiro ça là donc voilà et ensuite la semaine prochaine ngana roya pour na pesa bino ba information et biso na ba cameraman ba technicien à PS télévision jour matin et kobima Torozalawana pour assister la famille, pour assister les artistes comédiens, Torobeta tour, Toro filmer et n'envoyer la bino ba image awa. Parce que batu mingi pe ba na ba boye ba na ba internet té. Batu pe mingi batala ba réseaux sociaux té. Donc mama Chako ya ye bien kaka lelo. Baza tellement belé batu ango. Donc atala kaka plus TV. Ya pe na batu musu batala sur TV té, ya kaka internet. Batu musu batala internet té. Bango kaka télévision donc n'informer bino mama Chako autaki kotika biso depuis mercredi donc voilà tozo continuer ndenge sali bien na merveille loko qui nous suit merveille loko qui suit cette émission et sali bien donc le président du fan club ya ba Kinoiserie donc toi ce qu'on a Gralik toi on a petit nanga Gralik donc voilà Issa to reçoit siko image moko ya place Matanga mama Chako atika biso na hôpital HJ comprenez ngala kama mutasho na pena mutasho mais le na moi triste na pena moi réticent parce que eloko esalinga pasi mama Chako na mois de mars il y a 2021 au ifena yambaye to bengala na mama Chako to sola qui tellement bien to sola vraiment bien to pesa ne ba programme tout ça et à ça l'émission ça qui vezara vendredi jeudi na ko rappeler na butu à côté de hôpital Yannick en tout cas moi tout ça sur émission le bezati nzoto ninga mo mukie naza vraiment dans hôpital donc moi tout ça nos émission et à sous-souter mais total annonce semaine prochaine ceux qui n'ont bien na koya sans faute yoza moi na ngai na bi OK merci y a pas de problème maman et na sali pe mission la mutu mususu la semaine prochaine na meki au rappeler maman pour na eba état de santé na tout ça comme nini na bisinga si on a un hôpital mais quand même nazo bima na ngai mais nous tu as pena non bien pénaté nazo non pena prête pour une émission na bi OK y a pas de problème maman na bende toi ki okutana tout ça mais tout ça là qui sur émission té pour na santé na bande déjà ko préparer maman Chako ti to si ça moi o to ça une émission parce que baza ba icône baza batu o basala ba combo na musique bango baza
le roi ba Pépé Calé, ba feu Pépé Calé, au monde ba feu Pépé Calé, ba papa na biso père son nom ba Joski qui aime beaucoup ta, nenge moto zoara ba na théâtre to zoara siko ba maman Chako, nenge to zoara la musique ba maman Betty Masikini, ba maman Pongolov, donc lelo siko dona ba maman Miliabel, ba maman Chala Mwana, donc bango pesiko na musique, koto na théâtre, donc aza pena mutu moro asali ba œuvre belé yango na dédié émission oyo pona ye et na dédié yango poza ki pe motema malamu yo muto osala art yo muto oza chanteuse oza danseuse oza comédienne oza humoriste osala ba fier ton ba benga yo o répondra ba tout difficilement o répondra ba tout na pasi et belé le lopo le kana émission faut ba pese mbongo wa carburant boza e belé botala ngai boye baka que il y a un salaire pour ça. Salaire mauvais à la rawana. Après, maman chaque auto c'est elle parce qu'elle a qui monter ma malam. Elle qui bien na batu est belé. Aza muto kala. Mais faut lié na ba théâtre mingi na ba gag mingi ya mikolo mona que maman chaque aza. Azo figurer pourquoi? Parce que na ba appel nyonso ya batu abane ko répondre positivement. C'était comme ça, c'est comme ça. Mais yo siko tellement que ba fier et les trop pour sali comme na poto ba benga robo yaka etalio y a pas de problème biso tout tu es qui m'a belé to zonga ma belé et lobby faut okende pe avec bonheur faut kende avec moi batikal na moi mawa moi tristesse moi pas si mon robot tu vois et ça le rappelle moi bien donc Issa tous va deuxième élément comme ça tous continuer qui nous est riche à vous. Maman bon mengo, maman bon négocier vos pères. Ah, maman bon longa. Mais ça y a moi respect mon kémo. C'est vous apporter la carte. Pourquoi ça y est? Non non maman, on monte dans le lobby maman. Dans le lobby kaka maman. Dans le lobby kaka maman. Non dans le lobby bongo hein, dans le lobby maman donc. Minu kaka ya minu banani oyaki 9h ya Congo papa 9h ya hôpital bana 9h ata mbuma ya kisi ya nobali balalisi ye na kiti na bao bazomona moto aoloba te azokoma aza kuna place azokoma po asenga eloko ya komi po azongisa boye akomi bazomona akangami eloko masho angisi ekanga mwamna alaki na ye banda 9h mama bipenda ye okoma na 14h nde sikoyo nini nde mama bipenda ye kotelema po baba na kopesa ye kisi bazoloba na urgence docteur moko aza te badocteur bakei kosala réunion na 9h du matin motu banda bayaki bino bato bolongoli ye mini misatu mpe mbala moko omoni sikoyo moto azoloba te nini te oyeba te ata na mbeti ata novalgine oya novalgine On prend un espace en qui met maman elle va belle.
Merci beaucoup de retour. Merci à l'équipe technique de la PS Télévision. Merci beaucoup Pena Batutu Baza branché Bana Banda Kuba Hollanda. Donc maintenant voilà, notre Laxabino, maman Chakunda Zalarana, le feu maréchal sans souci. Notre Laxabino dans l'hôpital HJ, on est à Guinée, on a sama réclamation et consort donc dans l'hôpital HJ. Donc voilà et à bas propos naé donc voilà. Mais pour n'abattre pas tout n'anga maman chaque fois kufina nini bon n'engue mobiso pete autour Hollanda que maman chaque fois kufaki balongola qui 3 minutes. Ballon là 3 minutes donc voilà mais makambu nyonso avant aussi ces missions je crois représentant moko ya NTPC a koleka pona plus de détails mais entre temps matang et ça la mana avenue du stade ils ont la matonge donc na sima mwana kin batumingi bagenda babar bayebi mwana kin donc babenga ngoba na kin na matonge wana avenue du stade donc wana eza wana donc so komi déjà na matonge na mwana kin wana to na avenue du stade au sali to avancer au tuna bakolakisa yo esika matanga ya maman chaque ezali entre temps eza na nani siko na corps eza na 5 containers donc voilà. Toujours continuer qui nous a chaud ya Lelo. Merci beaucoup à Christian Énergie Lelo. Merci beaucoup à toi d'être là. Merci d'assister. Merci à Belanov Ntsabi Papa Confort. Merci beaucoup à Credo Mukendi de la part de Merveille Lokoki. Donc voilà. Merci beaucoup Nabatutu. Et à la Mutumoro Landangai Azana Mujimai. Abia la biso depuis Mujimai, donc Blaise Chibasu. Merci à toi de suivre Kinoiseri Show, Blaise Chibasu. Merci beaucoup mon frère de suivre. Et puis merci depuis Boma. Oh, il y a un message dans mon Hollanda, tout ça, bah, présenter peu condoléances na bango, na famille, na ya maman Chakou, et puis na artiste comédien Nyoso, Solex Mananga depuis Boma. Il est branché, il suit cette émission. Solex Mananga Mbote Mingi Nayo Oza depuis Boma. Donc merci beaucoup. Nabatutu Baza Pena branché. Merci à Angelina Apaza. Merci beaucoup. Et puis na Pepe Mbongo Maboko Bank. Oazo présenter pe ba condoléances nae na famille à maman Mosek. Maman Chakou. Donc merci beaucoup à Pepe Mbongo Maboko Bank, Pepe Mbongo Mori Lobby. Tous wakana mingite publicité na biso pour na ba fret, ba makambutu. Donc voilà. Issa, tous wasiko pena ba temps fort ya mama Chakou pito zonga to continuer qui nous est chaud. À vous Issa. Elle ne va pas mal élevé. On a yokayo. Yo lingaka ko ganga mingi na ndako. Tu ne sais pas qu'il est ton frère? Pardon. Hein? Ma chère. Yo digo ganga kawana. Nde mutako yo. Ce que mon reproche, c'est quoi? Au bout de ton frère, tu ne peux pas lui reprocher comme ça, assise. Il faut ganga baye parce que c'est toi qui parles. Maintenant c'est toi qui est mal élevé. Ah toi la ferme. Yo kudukudu akosimbe lo wa. Do baka kapona ni kofa mwana mobali ataye azamuke iswa. Voilà maman. Mais tu vas le faire hein. Voilà maman. Ah lo voilà makamozo sala wana za malama. Mais banga kape ya sa yana yo. Hein? Baba takaje. Natida ki na agence de hein? La personne qui a code de la tongue. J'ai dit que mon débat est nimbongo. Oh, que de ce langage. Oui, non, c'est la notion de la moi, il y a des gens qui ont été c'est que ce soit là qui n'a pas sabidon tongo soko la muki au brosser sukola les bella on ne sait jamais tu peux te battre trois fois ce qu'on a kinya les parisien parce qu'on a des fois na tongo na moyo gelé mais pour nous soukoler la tongo Mario Penza il est quelle heure maintenant oh da soukoler la tongo maman kenda rataje son boyo kanga quand koloba bientôt 11h so bakangi na biso dikapini mbongo na yo ko bimisa go est-ce que mbongo na vina ya eza ngo kuna kasi omoni ke ya tatindi ya modelo na yo tatindi te yo ko nini ko sala poto opesa o tika ngalo ko na zo ke deboye na milela ka mbongo na nga mwana na ngai
Et alors, mes trucs. Bilo, non, j'espère au beau santé. La beau santé. Eh, Christmas. Non, tout la tête. Qui est dans la chambre. Mais vous avez une valise. Valise à noir. Il y a noir. Oui, il y a noir, il y a mouquet. Ah, oh, mouquet. Ok. Je suis mort du top. Ouais. Go. Vous les avez pesé bouillir. Quoi, je suis bien. Maman, bakadini zate. Maman. C'est na cheki bakadini na miba. Ya mike mibale ya wana. Kangi ya mopeza bien. Maman. Oh, merci. Mais moi je crois que tant on fungoli ba bilo na onyo so. Ah. C'est sûr qu'il y a polé là, on allait comprendre. Mais nakadele babouki. Eh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a du logo. Hein? Oh non, maman, ne dis pas ça. Si. Eh, bah, il y a du logo. Maman. Et ça t'est? Ah. Tu vois toi-même. T'es babouka qui alors, il faut aller réclamer. C'est pas normal. T'es kabango, l'homme n'a tongo n'a zo bimé la bango. C'est qui pour les on allait comme na bakadele bakati babouki. Non, c'est pas possible. C'est quoi? Sont belles que je suis wana très cher. Ah, c'est pas de nanga penza. T'en fais pas. Bakuyoka. Cela n'a pas duré. Le lendemain matin, maman Chaco s'est rendue dans nos bureaux. Sur qui tombe-t-elle? Vieux Chico. Escroc, flatteur, charmeur. Et pardon, Badi. Rosanna Seri. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur, c'est ici le bureau des tokens. Oui madame. Vous voulez voyager? Non, pas du tout. Je suis venu faire une réclamation. Ah, c'est pour une réclamation? Oui. Alors venez avec. Ciao. Impatiente, colérique. Tout ce dont elle a besoin, c'est retrouver ses talons. Et l'occasion faisant le larron, maman Chaco rencontre Watou. S'il vous plaît, maman. Bonjour, maman. Bonjour. Oui, maman. Ça pas tout qui toque, quoi? Il y a solo, maman. Bah, avantage à métier, car maman n'a rien. Avantage à métier? Et ça, magasin d'avantage à métier? Bon, ça, on a expliqué. Ah ouais, moi, on sous moi, il m'a moi, je suis pas là, tombola. Elle a dit que moi, kaka. Bateke la cabine. Bateke la bisona, so pas que à la maison. Maman. On a poussé en haut. Comme ça, na benga ba Lexon. Oh yo, na moni zane tu sapato on a yela ki mwana. Si. Coup de retour, merci beaucoup à Issa Makanzu, Christian Énergie Leloana, Batutouana Bangwa, merci beaucoup. Donc voilà, nous continuons cette émission. Merci à Richard Vouidi, Nasson, donc Siko Touana, président et à NTPC, avec Yende Rose, Siko, moi, détail sur Marama Matanga, et puis, moi, tant Mouké Tobeta Lissolo, et film Papa Sali, Touana, président à NTPC, Papa Masumu de Brende, Yalara Fumu Ambanza. Bonsoir, papa. Papa, bonne santé d'abord. Peu longtemps, to kutana, mon bâton est belé, to l'église de mon anité, donc voilà, et puis, na ba coronavirus, so ba couvre-feu, confinement, paille, donc voilà, et puis mba liboso sigo to kutana no à la PSTV, kuna to ando kutana déjà, mais awa mba liboso. D'abord, to nito yeba maman chaque quoi koufi, et ça là qui vraiment nini, parce que moi bataton meza, moi ma casse na mrambango yango, to nito vraiment to yeba exactement, et l'oronini salamaki. Sango moko ezo intéressé batu d'une manière ce qui nini au lieu que batia mingi côté à douleur
non, comme on dirait, tout na soka melaki combien de comprimés, soka qui tongana leur dit non. Ce qui est vrai, c'est que Santa qui va malaise, et puis Pika qui crise, et puis Atika qui biso. C'est tout. Voilà l'hôpital HJ. Exact, oui. Voilà, Batouani Baye, Matanga Dato et Bipla Césali, na avenue du stade. Maman Chako, Atiki Bana. Oh, Maman Chako, Atiki Mwana Moko. Atiki Mwana Moko. Moi si, Mobali. Moi si. Atiki la pose dans un groupement OT, hein? À part papa sans souci, le temps papa sans souci, Atiki Biso, Nira, Atiki la souko dans un groupement OT, à combien de fois assisté Karama? Yé, Abandi na ba 1971 ou 72. Nda bandi théâtre. Na théâtre classique. Pour si quand tu commences na théâtre oyo tout ça là oyo théâtre populaire tout ça. Les Rwandais zalakate. Ils ont théâtre classique. OK. Et ngana zalaka président de la Fédération nationale de théâtre pour la ville de Kinshasa. OK. Wanande ba théâtre classique et yé abanaki presque na âge à 14 ans et demi 15 ans. Qui les loyo. Donc ça vraiment modèle il y a moi si walinga ki musala na ye peut ko respecter yango. Pe mingi babandaka et puis lo yenge suke ye bon akei na ye nano et puis ce qui est foiré surtout ce qui a qui libala ba kimisi musala après tant que simbate ye wana zongi. Donc elle était permanente, c'est vraiment un modèle pour na basi na bisonio so bazo sala musala. Voilà. Donc yango wana kutu to sale moi mi to sale mission pour na ye to dédier yango pour na ye parce que as un modèle ta banda depuis kala ti lelo. Donc voilà, mais entre-temps ba programme non le salamité. Bon, le gars to solo baboye na 18h to zalana famille po tout tikila ki bango temps nous espérons so ba kutana ki lobité. Alors peut-être va coûter dans l'élo. Biso to sala relo comme côté soki famille nan ba sanganité. Pour matanga nyo se bemenyo se zalaka d'abord ya famille. To yoka ndengini ba yokani pour ba famille musu zalaka ah non biso en tout cas il faut lundi ka bakunda bolinga te lundi. Ba musu so bon ça va le week-end. Ba musu so non tozo sela nanu ndeko moko awuta na poto. Donc nyos to wana biso peto ko ça lokolo moni musala na biso ba tournage ba tout ça comme ça la programme oye ko sala adapté nango. Donc tout à l'heure là to zana famille toyoka programme ya bango pour que biso toyeba ndenge nini to kokota na kati ya programme. Na kati ya programme na bango. Asa rappel na kati ya NTPC. Makasi muto ANTPC makasi soko moni ba fête na biso nyonso ezala ba matanga soko moni tolati ba uniforme muto akendeki kosomba ngo ezaye. OK. Yende ayela kabiso état de besoin tout ça na modèle mosoki motif. Alors wanande ba pesi mbongo ake kosomba et puis donc très active na ANTPC. Donc to perdre vraiment membre à Makasi. Perdre membre Makasi. Donc voilà, donc papa Masumunga on va bien prochainement pour tout bétali solo à NTPC parce que na yo ki mo makambo belé. Et ça la nango kaka. Tout ça dans le milieu moko ezali, il y a des paresseux, il y a batumoko bazanga idéal, bazo sala makambo na kilo yenge, comme succès moko boye, azomo na net kaka. On te yebisa bango attention. Boyo kaka ton balubako batu bazo sala maboke bamboke parce que mutu moko comme ezala ki andele maboke et bazo leka na écran te bazo leka na radio et tant bazo leka na radio na poko Kinshasa mobimba calme pour bazo landa théâtre radio diffusé tant yeko koma siko ba groupe salon ba bale mondial. Dans le groupe salon les jour théâtre les Kinshasa muto ko bouger te na balabala donc to yebisa bango attention yo lokola bazomona na balabala bazoloba soko za mwasi mibali bazolanda yo soko za mobali basi bazolanda ovimbi mutu non keba il faut que yeba ko gérer ki star na yo sinon lobby tango ya ko kitawana et comme olingo sala théâtre chrétien parce que monique wana pour mingi même musicien soko monique abano koya comment ça la donc ndingo to pesa bango chaque fois toli donc na NTPC na kati na biso moko
fausse note moko ikoki kozala mais soko loki mutazo ba makambo contre biso asa membre na biso te ayebi na yete ndenge nini to fonctionnaka mais appelle un membre mususu vraiment le ba mabe à NTPC mais oui il paraît que démocratie za ndengona ngai lokola na moi je suis catholique mais je ne peux pas parler makambo ya ba protestant pour itali ngai te ngana ko loba makambo na biso ya catholique alors na ke na paroisse na biso na ke ko loba tala nga bubu mais siko moni mutakomi oyenga yenga ko loba bilobela il n'a pas de personnalité mais entre temps papa Masumu sera président il y a un DPC vice-président Zaranani ba vice-président bazami sato nani Ngalufar Tozana Mbalo Sombo, Tozana poudre de chasse. Voilà ma vice-président. Mbalo Sombo, ça a un NTPC. Mais bango, à moins que à ça la démission. Ayaka a peu de réunion tout ça. Mais tu peux faire une invitation à Batunio sur Ayaka. Mais Mikolo Pazoya, Tozoyate. Mikolo Tozaki na activité, Tozaki na activité, tout ça là à don oyo ayakite oyo dimanche oyo tout les cas oyo. Tozali ba don pour na bato Goma. Et d'ailleurs, lobby to salango remise officielle na Salon Congo en direct à écran. Bon Masumu, en tout cas on a invité prochainement tout doit tomber dans ma solo NTPC et puis vous connaissez pas maman Denise Nyakero pas Freddy Mbalo Somonira za invité hein. Na wat pas maman Denise. Kosani. Vous connaissez qu'on a pas ma carte tout ça là vous avez ma photo. Attention. Aouta ko benga ça fait 3 semaines moi si na ye santé comment qui m'a cassé tout ça azo tout na sikoyo lokola azana carte ya membre azana carte mutualité tout ça. Donc maman micro eko ça kabila. Maman Chako pas kene kuna maman Chako kene na. Mais azana membre mutualité azana carte traitement ofele. OK. Mais ce moment c'est les derniers mazaki qui sérieusement malade. Alobi nanga ko siko photo kene tongo est-ce que les kanambala moko bitu na ibisi bango ceux qui bo communauté bo benga tel mutu. On ne doit pas raconter des bêtises. Voilà, merci beaucoup Papa Masumu, na moins quelques minutes parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Mais filmer au préparaki ezobi makala mingité prochainement tu vas extraire un film et puis tu vas penza l'isolo un film tu vas focaliser na mambo filmer. Oui. Donc bref zalika que le 24 juin oyo na Salon Congo il y a Grand Hôtel nazo la sortie officielle ya film nangai long métrage déjà en lingala sous-titré en français. Simon Kimbangu, toujours, moi je suis catholique, mais dès que j'ai découvert l'histoire de Simon Kimbangu, je suis catholique, mais en tout cas il faut la sincère pour la propagande, promotion de Kimbangu, pour bailler parce que c'est un personnage extraordinaire, un Congolais de Konabiso, pour biso moni biso Congolais, tous amis nous sommes d'abord tous un peu complexés, au Izotana Libanda, le collège Simon Kimbangu, Azane Mutumuyindu, avant Nankamba, un villageois, alors en 1921, sans que Moutoumoko Tanga, mais vision déjà, je le makambo indépendance du panda. Déjà dans l'ère un villageois azo sala déjà azo lobela déjà ba makambo ko ya lobi attendez ba mindele siko bazo nioko la biso to sala ko la baba umbu mais attendez le tokozwa kimpoanza tokozwa indépendance et puis même si to zupe indépendance attention mindele ndenge baza awa ba yete po bazo sepela na biso ba ye awa pona intérêt na bango l'enseignement moko ba makambo moko yangona na décida que il faut na sala et loko moko oyo ko sala promotion papa Simon Kimbangu baye bato baza sincère na lingomba na yotoni tout ça mais au découvrir quand même ça c'est un Congolais parce que nazo souki ça sukotali devant souki zangana tout na ba kimbangiste ndemba benga ko ça film non to yomoko na tanga ki livre et comment mina elebe mai konzo azalaka kala ministre information comment qui la passion de Simon Kimbangu tant on a tangi angonga lobi mais c'est pas normal na ba classe ba lobela biso or Kimbangu c'est olinga te un personnage extraordinaire. Depuis que moi je l'ai découvert, j'ai dit que non, biso ba Congolais tous à la kabonté. Sport Kimbangu soka za la mindele. Sinon yoka. Mais église belia wa e pa na biso. E uti pa ba mindele te. Wana ko mona biso nyonso lokola mindele to mona ka zoka nde mindele ndenge na uti ko loba. Aza mutu moko ya ko talela malamu. Alors tu vois nazo suki ça.
Ce côté ba 1955 56 ezala ba Kwame Nkrumah ba Houphouët Boigny ba Lumumba ba Kasavubu ba Cardinal Malula ba komi pe ko lobela makambo kimpoanza en tout cas mindele batika biso tout oyebi ke bazwa bango ba modèle. Voilà. Mais Oya Banda Yango Makamboana, c'est en 1921, dans un village Nkamba, Oya Banda, l'enseignement Yakimbang, pardon, Yakimpoanza, pour éveiller conscience ya Batu. Que attention, il faut tout ça la boye, tout ça la complexité de Faba Mindele, Bissonios Tozabi Kela Mwanzambe. Na États-Unis, Martin Luther King, à ça la journée Mobimba. Payé chômé pour naïe parce que en 1964 65 amena ki ba campagne pour na batu muindo ba noir américain ndenge bazonyo ko la bango na bamindele tout ça lo non chers amis bozala na patience attendez le bisopé to ko koma pe na niveau na bango bisonyo toza bikela monzam omoni azana journée moko nini et puis monde ba lobela kango mais oya banda makambo na 1921 na village na Nkamba pourquoi et puis azande ko nanga congolais. Non, mais film moi extrait Natalaki, ezaki déjà bien, mais na Robin ça. Donc j'ai dit le 24 juin oyo à 15h na Salo Congo parce que c'est un grand événement et puis ils a résumé ya vinanga artistique. Na tiena kati mayele na yekola ki na ina, na tiena kati mayele na yekola ki pembeni ya feti tengesana et na produire pour que dans l'histoire ndenge batu balobaka oh nani film La vie est belle ça va mais maintenant il va le black film il y a Simon Kimbang où je joue d'ailleurs le rôle principal. Voilà, bah Masumu, bah programme pour te conclure na bisu pour non, bah programme tout ça na matanga. Na matanga oui. Ko publier dès que tu solo na famille. Voilà. Donc je crois que c'est bon. C'est bon. Entre-temps, Moutounio Solinga beta tour la matanga dans l'avenue du stade, na Matongé donc Bobeta tour Rwanda matanga ezawana. Merci beaucoup na batutu bazaki branché. Joyeux anniversaire à Willy Kaimbe, le président de Vrai. Joyeux anniversaire à toi Willy Kaimbe. Joyeux anniversaire à Maître Bienvenu face aux procédures. L'autre salut page rose parce que toi na matanga. Joyeux anniversaire à Maître Bienvenu face au. Joyeux anniversaire à Kevin Goulungu Killer depuis Canada. Joyeux anniversaire à Niklette Mbouyi. Et puis joyeux anniversaire à Rodrigo Mpiana. Merci beaucoup Elvis Presley, Zaza Boutique sur Kabamba. Bon marché. Donc, Bobeta Tourana pour nous, là, t'as boycola, t'as bien. Bon marché, ça on a Elvis Presley, le gérant, les boss. Et puis déjà, nos Kankou, les Kankousais de Montréal, Tozo Zelayo. Berto Mafuta, Pabli Tombidi depuis Canada. Tout bazaki branché. Merci beaucoup, Papa Masumu. Programme Nyon Sotorosé, la Pau Bisopé. Lobelango entre temps tout ça la programme pour la maman. Merci beaucoup à Bati Mouya l'UBM Belalan Futsabi Papa Confort Papa Roméo Tunga Énergie Christian Lelo, merci à Issa Makanzu, merci beaucoup à Charlie Vouidi Batutu et technique Gralik Tokutani Mbalasima, bye bye à vous.